Ezaline sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda magazine Océan du Congo Info. Na yango bandeko balandi ya magazine Océan du Congo Info na pesi bino mbote bisika nyoso ezwami bino. Petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Toko fungola basango na mayematali Est ya République démocratique du Congo. Précisément toko lobela refoule ya Lac Tanganyika oyo e boybongo kozwa mai ya rivière Calme Bengue. Toko lobela lisusu conférence de presse ya Molamboka Alain Bolodjoa président ya Lebat. Toko lobela mayematali ecclesia poete ba pasteur pe ba koti likamba République démocratique du Congo. Toko lobela lisusu phénomène kuluna pe mayematikali bokolanda yango na bolai bwa basango. Kaka ndenge na lobaki na bino ete mbote pe bolingo bankolo eingela la mitema ya bakongomani pambate maso mako salama la République démocratique du Congo ezali kosenga ete la bakongomani botala yango na liso ya molimo kasi ya mosunite po ete nzambe ali na nkanda kabula lompwisa kumba biso kuna epai wapi Lac Tanganyika eko boya mai ya rivière Calme Bengue. Wana bozali komona mai ezali kokende komata bandeko la ngai ezali nde Lac Tanganyika. Nzamba azali komimonisa makimo na meso bino moko bozomona wana Lac Tanganyika eboyi koyamba mai ya rivière Calme Bengue oyo baboma bato baike ba peuple congolais bino moko boyebi na opération katakata ya Rwanda oyo azosala na Est ya République démocratique du Congo rivière Calme Bengue oyo babwaka ba congolais sikoyo bino moko boyebi rivière ekumbaka mai kaka ndenge ezalaka ebwaka na kati ya lac kasi Lac Tanganyika a refoulé mai wana a refoulé pona nini bozwa communication ya population Mungu we one ona vile uvire na tombokaka one Tanganyika na tomboka nako na katala kamata Calme Bengue. Yes we bamela bato elaka boyi botala kaka ndenge ezosala wana bozomona leti film te réalité bozoyoka kaka bato babeta soyeli mungu wangu unamona botala makambo ezosala mabandeko soki bokebi te bakomela bino Océan du Congo ebale boya mbito tolongwe bongo na bokamwe oyo nzambe akosala la République démocratique du Congo toki malombango na conférence de presse ya Molamboka Alain Bolodjoa lolenge lekaki bapanzi sango pe bazanga kite kotuna metuna kabuya reportage. Eye nani wana aye ko troubler ba opposant pe pouvoir en place ezali bongo mona mboka Alain Bolodjoa président ya le bat oyo elakisi na bolai nango levons nous bâtissons alobi ye aye kaka likambo moko peuple congolais abika malamu ndenge kaka bozo mona mobange na conférence ezalaki bongo na IPEN oyo mona mboka Alain Bolodjoa atombolaki mongongo mokolo poso abengaki bapanzi sango poete aloba ezalaki ekei ezongi kaka ndenge bozolanda boye mwana mboka Alain Bolodjoa tombokaki bozwa lolenge azalaki koloba. Et vous pensez que le pays c'est qui a l'argent d'acheter tout le monde? Si on doit se fier à ce que lui-même a déclaré comme salaire, pensez-vous vraiment qu'il peut nous prendre en charge? Nous sommes organisés à telle enseigne, le parti cotise. Nous avons eu la grâce d'avoir une forte opinion qui croit en notre combat. Nous cotisons, nous nous organisons, nous ne sommes pas dans les extravagances. Si on avait beaucoup d'argent, on n'allait pas vous recevoir dans ces cadres. Sukaki wala te bandeko bapanzi sango pe batunaki mituna kaka ndenge ezalaka bozwa mituna pena biyano ya mwana mboka Alain Bolodjoa. Merci président Alain Bolodjoa tolandi openza na mwakebi. Kasi motuna na ngai ezali bongo boye manso oyo ezoleka la République démocratique du Congo oyebi yango pour manyoli yango ya sika ezali nini oyo bana ya Congo bazela lokola yo ye pe bakobanda yango na lombango pamba te mboka wa biso ya libongo l'occupation pe toyebi conflit teke ya ka toyebi mayema ko salama mobondo ndenge lobi sikoyo nini ya motuya oyo bayi Congo mani bakoki kozela epai na yo
oyo tokokoba na yango po ete tokata likambo oyo mbala moko mpe bakongomani babika lolenge oyo esengeli. Ya mibale na ye naloba sikasika oyo touti kolanda biso nyonso na pole ete bato ya seni na monoko ya mama Seka auti bongo komo pesa na bato ete maponani mazali atalisi lolenge mpe abengi bato na lombango ete baya bosilo ta bato na bandundu basusu babengaki lelo baleki mpe na nzela ya singe epai nanga koloba ete basangolaki te. Sika nini yo kosala tokomema na bongo na maponami bolimbisi to mpe oyei na likanisi mosusu po ete oyebi ete toleki na maponami masato na République démocratique du Congo oyo epesi litomba te. Kasi maponami oyo batindiki yango na lombango bato bakokufa makambo bakoleka. Mwana mboka Papa Ale Bolojwa na parti politique na yo libate nini oyo okoyebisa na bakongomani otika maponami esalama to mpe politique mosusu ya mato. Alors maman ngai opposer question ya liboso eloko nini ya sika otomemi eloko ya sika ezalaka te eloko ya sika ezalaka te. Tokoki peut-être qu'on rappeler la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Kaga o batu balobaka na kala yawone toza koloba parce que le contexte n'a pas changé, on n'a pas innové. Nous sommes dans la philosophie à article 64. Tokoloba te que innovation et ça na kati ya constitution. Balobi bonto ajubo kondi na ndenge ya kanza. Pas za kosela yango na ndenge ya yauli. Nous sommes astreints nous ya kocha et de côté. Na ko démontrer bino noir sur blanc la complicité de M. Félix Tshisekedi sur des questions sécuritaires. Pour cette raison seulement, on doit le mettre de côté. Le fait seulement que la classe politique a commis au service il y a M. Félix Tshisekedi, au service il y a système, que ce soit ceux qui prétendent être dans l'opposition, que ce soit ceux qui prétendent être au pouvoir, tous sont derrière le chop-chop. Vous avez peut-être soupi à quoi apprendre. Bah, tu belé au benga kaba leader de l'opposition. Bah, comme il y a tendance, il y a que le kabasa la il faut pas bim ça va député belé. Bah, comme il y a Félix Tshisekedi deuxième mandat là déjà sûr. Bah, on va comme il y a le kaba dembe la nasima bah élection à ma ba bim ça ta ba député va préparer 2028. Tu as un cabinet. Nazo ça toute la classe politique ya kala. Ce qui te commune à 2028, le ça est l'autre. 2028, bino tout serait jeté dans la poubelle. La génération à Sikabaya, ata abiso soto kozalate, la génération à Sikabaya, basala makam. Jeune d'État lotake tumba atelemi alobi tante likambo ya mabele sangwema article 64 yangonde me peuple congolais botele mabilo moko bozwa indega lobaki océan du Congo ebale epoya mbindo. Tolongo bongo la conférence ya mwana mboka Ale Bolojwa to kimambango na phénomène moyibi to pe kuluna botala kaka bato babanga kate ah kabo ya l'homme puissant azala ki la pointe. Tozali kobele la phénomène oyo kasi bato oyo baza censé ya kotala likambo oyo bazo mona kaka lokole lokote bo moni ndenge ezali kokende bino moko bomoni wana ezali bongo na palais du peuple. Peuple congolais passe le ki danzala ko bangeza lisusu te mwana mobali o puntu a sauté ake ko kota kaka a démarrer bispa kenango bonzo communication lolenge babetaki na micro ya magazine Océan du Congo Info. Expliquez nous kota ki ndeko. Yo. On y a déjà bien pour pas expliquer bien. Loba. Ndeko. Yo on s'est retrouvé en Nengeni. On s'est retrouvé en Nengeni Ndeko. Akindoki. Loba. Loba ndeko. Loba tiko la loba. Mais loba tiko la. Ayebi pendeni ke clé za. Au sala va parler du peuple.
c'est ça. Bien on doit sécurité. Est-ce que tout le monde doit Yo la place à ma bé. T'es à quoi il n'a pas la mabé? Ok, la place à ma bé. Papa, c'est la caméra. Papa, quitte la moto, quitte la c'est pour aller dans la moto, on va se le battre. Quitte la moto pour faire dans c'est pour le bam ta tin dans la tête. Donc mola nyati. Zala na loba. Ah, quitte à Tokyo. Allez, papa, yo quitte la musique. Papa, yo ça on a parlé du peuple. Mais Ndeko, le papa se Mbote, yo au combien on est ah tous en parler du peuple. Babisi abetidia on a parlé du peuple. Donc, les gars n'ont rien expliqué. Beta mi film nde a rejoint leçon. Na solité yo zoate kende zo demi eh ebi natali ba bayano bia basufra batapasi babola on a parlé du peuple bino nde bozo sécuriser ba bis abetidia wela la ka ah oui biso tozo sécuriser la bis ya Trans Academia sikoyo mendeko ya se retrouver en ngeni ya sala ka Ndeko ça la radio. Il bête la personne les gars ndengeni. Ndeko na ba 15 a sauté parler du peuple. A côté na radio ici, il y a Trans Academia. Donc ba clé za la wana, il a démarré en a démarré. Ndeka za wana yepi ya ko même mutu. Alors il va pas na chauffeur, il y a na chauffeur, ba la tsaka ko a démarré. Toto qui sont mutu, biso za na soto qui sont mutu, il faut to ya to la chauffeur nini a côté na mutu ko a démarrer. Okutier totunier ozanani o naye ko sala musala yo sa musala ozanani ona yo sa musala yango to fuyer mais apparemment toyoki ke awa ba radio ya mituka ya Trans Academy ezobunga eza ya solo ata mutuka mona ne bungi te na kati ya mituka mais liloba ne kozala nini po lelo akwei na maboko ya la police ya Assemblée nationale okoloba nini. La police c'est ça mais est-ce que vous constatez le rôle nani moyibio azoyiba ba radio ba biloko nyonso be koma eza da clic basé belé kota le pele osafi basé belé donc à côté de la salle il y a yebembe ndenge zaleki parce que tant on compte ki bino kozala yo biso tozalaki wana tellement mituka bato bakotaka ebele faut ko surveiller partout biloko ezobunga faut ko surveiller bato lotala ake wapi ayi kosala nini côté ya profiter nde wana. Merci mbote ndeko yo poza parmi bato bazokengela Trans Academy ouais sikoyo papier bozo l'accepter ça papier nini est-ce que ça papier bino bopesa ba chauffeur ah même pas aba tutu bazoya ba chauffeur tu bazoya ko kotsa ba sefe na bango bazoya liboso ba baleka ba repa na biso to ti bango na ba bureau ya Trans Academy ya bazi bango et puis direction na bango ya ba chauffeur ezate eza kuna na ngumba na ma campagne kuna aba ya ka so ba minyo ba menye aba ba wana tsondo kumba kuma ba mituka en fait ezelo mo ba banda depuis kala ba biso man sécurité to ya awa ya ba sisi Trans Academy na ko yiba ba pareil belé ba radio ba climatiseur bloc belé belé na ka depuis biso to ya awa de mo
donc lelo nde bani babimisa mutuka mobimba lelo vraiment bino moko bomoni kaka ndenge bazotuna ye loba mwambata pon océan du Congo ebale eboya mbindo tolongwe bongo kaka ndenge bino bomoni na parler du peuple moto alinga yiba bisi ya betidia kasi ya lipasi toki mambango na mayematali ecclesia wana lomingo loleki etokaki bongo na la gloire de l'éternel epai ya pasteur Didier Lompenga sango mokonzi oyo batelemaki na kobeta mbela na koyebisa na bato ete bolongwa na balimite pamba te République démocratique du Congo to ali bongo limité kasi ya kobuka penza makambo wana pe modération ezalaki bongo ya mama pasteur Lelisa ya Kabu ya l'homme puissant azalaki na pointe. Se présenter devant Dieu. Pasteur batomboki balobi likambo ya Congo etali biso Bibili elobi bénédiction na bino ezali ko dépendre na école bino oyo bozali kasi République démocratique du Congo ezali bongo école ya ba pasteur banso yango bomoni pasteur Didier Lompinga na église na la gloire de l'éternel balobi tolongola likambo etali ba limite po congolais oza limité na kobanga la peur doit quitter vos esprits bolongwa na limitation botelema bozwa prédication ndenge nini elekaki qu'on appelle Pierre dans la Bible. Il était un fin pécheur. Il connaissait la profondeur et la dimension de l'eau. Mais parce qu'il a pris ça comme de la coutume, c'est chaque fois on a un péché, on a attrapé des poissons. Mais ce jour-là, l'eau ne lui a pas donné ce qu'il attendait. Parce qu'il a pris ça comme de la coutume. L'habitude, voilà mon frère. Ne prends pas l'église comme un endroit d'habitude. J'arrive parce que je veux. Non, l'habitude est détruit. Amen. 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 L'habitude nous amène dans la malédiction. Insiste, papa, insiste, maman. Amen. Nous devons changer notre manière de faire. Même les médecins eux-mêmes ne peuvent pas nous enseigner. Il y a des produits qu'on sème pendant 3 mois, ça produit. Mais il y a aussi des produits qu'on sème pendant 6 mois, pendant 1 année. Lala kiwana te mama Lelisa ya pe azwaki kaka micro pona kopesa lolenge kaka ezalaka modération elekaki kitoko pe molimo mosanto ekangaki na kati église kaka ndenge bosotala wana tolongola balimite totelema na tiki nanga po bozwa ndenge nini elekaki Océan du Congo tokoloba tibokoyoka Ecclésie à la gloire de l'éternel et bien moko bolandeka ndenge ezalaki tozalaki na sango ya mawa pe communiquer to bandeki ko beta mikolo mikolo eto to bandeki ko luka bongo le messager Alain Jérôme Muyumba o azalaki bongo porté disparu kasi na ngolu ya Nzambe tata azali ya solo abatami mo esika insécurité azali po ete bato mabe bazali bongo ko luka ipo bacha maboko to yebite tina nini kasi lokola Nzambe azali ko mimonisa kati na ye azanga kite ko pesa espoir na ba peuple congolais pe koloba matali de la part de Dieu. Kabu ya l'homme puissant, azalaki na pointe. Le messager Alain Jérôme Muyumba yewana de retour avec force. Kaka ndenge ezalaka Yesu Masia azolinga kende kasi bato bazali ko bamba ye mabanga alobi tango na le kokite na sala moi ripi lolenge kaka bala na yepe ba sala ka Alain Jérôme Muyumba le messager azalaki na moi mikakatano ya bato ko luka luka ye kasi lokola azali etinda la Nzambe bino moko bozwa nini alobi na peuple Congo la nzela micro ya Océan du Congo info na passage à papillon à kotambola kaka donc on n'a pas pu sur le plan économique on n'a pas pu sur le plan organisationnel on n'a pas pu mais c'est le temps de comprendre que on n'a pas été intelligent, on a été tout simplement, il manque une intelligence divine, il manque une suprématie divine qui ouvre toute tête, qui ouvre toute intelligence pour conduire un peuple au bonheur, à la sécurité, à la vraie vie. Et bien aimé,
C'est compliqué. Prends quelqu'un de l'extérieur, tu dis viens visiter ma nation. Je vous dis, c'est compliqué. L'insécurité rodoviaire qui se passe dans notre pays. D'abord, nous en volant à droite. Il y a des choses, bien aimées. Tout comme on a normal. Code routière, il y a volant gauche. Code routière, il y a volant gauche. Les gens en pratique, il y a volant droite. Et cause d'un accident, t'es coma. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Donc sur le plan organisationnel, ça n'a pas donné. Économique, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné pourquoi? Mauvaise foi. Mauvaise foi pourquoi? Le règne de Satan. Le règne de Satan. Biso toza école ya kosenga senga ba chinois te. Toza école ya kosenga senga na Amérique te. Toza école ya kosenga senga ba tout te. Toza école mutu sa koluka aya. Pour aluka moyen à développer Bokana à travers la richesse tous en et ça les makame mbongo nyonso wana et ça n'a pas protecteur y a pas investisseur. L'heure vient, l'heure de la vérité. C'est écrit derrière moi le temps messianique. Voilà l'heure de la vérité. Tozonga, il n'y a qu'une seule intelligence Elohim. Il n'y a qu'une seule intelligence Elohim. To continuer to continuer ko leki Satan gote. Quand mingi te élection ko ça le matin pour guérir. Oui, pour Nabiso, je ne suis pas là à tout prix pour le pouvoir. Je pense que la volonté du Tout-Puissant va s'exercer. Quel que soit le temps. C'est pourquoi je vous dis, il y aura des tonnerres. Il y aura des tonnerres, je vous dis. Mais tout simplement, nous pouvons résoudre le problème aujourd'hui. Nous pouvons prendre des décisions fortes aujourd'hui d'abandonner et de suivre la prière de M. Félix Antoine Tshisekedi. À l'Obac, si mon peuple s'humilie, balongo na mandela mabe. Yemoko alongo na mandela mabe. Pour mandela mabe, et il y a blocage. Et là où il est épuisé. Qu'est-ce que je vais te dire, M. Félix? Voilà Elohim que je te présente. Je te présente Elohim, la vraie solution. D'où était venu le pouvoir que tu t'es vêtu avec? Ce n'est pas Elohim. Oui, ok, dans l'église. Mais ce n'est pas ça. On ne peut pas aller à l'église avec des secrets mystérieux sataniques. Je ne le dis pas que aux arts, mais en fait, c'est ça la vie du pouvoir de ce monde. Pas seulement l'appareil de l'État, n'a kozonga les sous. Unique solution, kozonga pas na mokeli. Pas seulement appareil judiciaire, unique solution, kozonga pas na mokeli. Parlementaire, kozonga pas na mokeli. Les parlementaires congolais devaient beaucoup se reprocher. Durant toute une année, aucune loi sur le social. Aucune loi sur le social. Et on s'acharne à diviser le pays. Dans la loi, il y a Congolanité. Talanzala, talaba logement passé, talaba cigarette, même la cigarette, la police a fumé cigarette. Je vous dis, les choses ont déjà changé dans le monde. Les lois sont élaborées pour le bien de la population. Mais je vous comprends, Bande Konamai. Je ne vous juge pas, mais je vous donne les ferrements nécessaires pour que vous ayez succès dans ces pays. Bozongi pana mokeli. Tozongi pana mokeli. Tozongi pana mokeli. Tosokola bilamba na biso. Mboka na biso eza yaye. Kati na ye kak nde tokomona wapi mongo na kobatamela. Je vous le promets. Il y a un Dieu qui est capable de tout. Il a le pouvoir de faire cesser des guerres. Il élève la main, il met la paix. Mais il a dit, ma gloire, je ne la donnerai à personne. Aucun dirigeant congolais ne se glorifiera d'avoir fait quelque chose dans ce pays s'il ne quitte pas la voie de la magie. Je vous le dis. Aucun. Aucun. Puisqu'il y a un Dieu qui dit, ma gloire, je ne la donnerai à personne. Il veut que le dirigeant congolais dise, si n'eût été lui, je ne serais pas à ce niveau. Il veut que les dirigeants congolais disent, voici peuple, c'est lui qui nous donne cette victoire. Il veut sa gloire pour une nation qu'il a choisie. À part la nation israélite, c'est la RDC.
C'est de la RDC où Dieu se révèle pour instruire le monde entier. Comprenez tous ces mystères. Bossa la semblante. Attention que Togangi, Izaka pasi ya mboka. Comment na bandeko pasi, comment na ndenge toko nyokwama, et ko pesa biso, kotea na kanda nyonso, pour molimo izana kimia te, izana posta to mona, kimia ekota na est. Mboka échanger puisque izana capacité à échanger pour la richesse aux anango. Comprenez mes bien-aimés, l'essentiel tozonga. Tolanda na bokebi peto yoka mbangwana pe libération de la République démocratique du Congo. Tondimi ezali maboko ya le messager Alain Jérôme Muyumba. Boyete boye. Océan du Congo tokoloba ti boko yoka. Même l'appareil de l'État a été délivré sur le plan spirituel. Nous voulons en ce moment précis matérialiser par un pouvoir divin. Nous voulons matérialiser les exploits Mission 2022 par un pouvoir divin, un pouvoir libérateur de la nation. C'est le messager Alain Jérôme Muyumba qui est devant vous, qui a le plan de Dieu pour la libération de ces pays. Je le dis avec courage, puisque je parle de ce que j'ai vu de mon Père. Peuple congolais, bon courage, mais que ces messages nous atteignent. Bolandi la bokia bibile moko message ya messager Alain Jérôme Muyumba wala toki mambangu penza na menkao epai wapi population ezali kolela kabuya l'homme puissant vidéo affaire mombondo tozolo bakasi neti bozo yokate ezali malamu te bozo sala mabe tika tolobela bilo bosolo pamba te likambo ya Congo bozo mona ngolo ko ezali ya bato mosusu bozo ya communication ya ba passager na bandeko ba peuple Congo ndenge nini bakolela na mongata masese betamaki na butu ba ono ba uti Kinshasa ba uti Kikwit bazoleka te bakamika na pont-pont bisa Macron etelemi depuis 8 heures evandi siko OP classique ezakaka etelemi ekende te donc moto abouge te toza kaka police ezoloba eloko te bapolisi bavandi na bango kuna basala bango eloko te comme si rien te nde bavandi na bango awa donc on ne sait rien faire tozobouge pe te tokangami kaka depuis 8 heures bazoloba eloko moko te me nzela eza kaka kokangama mituka nyonso ezouta oyo eutaka Kinshasa eutaka pardon Kikwit ezolekana te ta nzela nde eza polele lo oyo nyonso eutaka Kikenge Kikwit nyonso ezolekana te baozoma moko oyo ezolekana eza kaka baoyo euti bafere na awa pembeni donc Kinshasa lelo nayebi te so baolia nde nini mwa bamakala ezolekana awa eza kaka baoyo euti baferme mike donc les deux grands bus transport kuta ese ezongi nango transport ese ezongi awa tozaka na classique nde baomona na Macron. Donc depuis 8 heures, nous sommes ici. Donc ça fait déjà 1 heure, nous avons bloqué awa, donc bougé te, nous avons awa. Mituka ezo uta Kinshasa ezo ezo uta mboka ezo yate. O ezo ka mike bozo mona o ezo uta ba ferme mike awa. Ba ferme eza avant Mongata. Donc na Mongata eza bloqué. Bato Kikwit to bengi babike non na Kikwit lelo babise longwete bato Kenge ba longwete bolandi na bokebi ba pesi bino explication claire que eloko moko ezali kosala mate to uti komona ba soda balobi to fungoli nzela o bato baleka kasi bolandi réalité ya bato o bazali ko voyager donc Kinshasa ekokufa nzala la mikolo misali ko ya pamba te bakambi ba vandi na bango lokola bato balila kati ya malili asi bakufa kasi boye eza kitoko te eza kitoko te tokoloba ti bokoyoka Océan du Congo ebale eboya mbindo bosala nde bosala kasi ko détourner mbongo te tolongo bongo na menkao toki mambangu penza na malweka wana epai wapi na sima ya boleki ya mwana mboka président ya ensemble Moïse Katumbi na kokele kosunga ba mama na hôpital kasi bandeko ya UDPS basepelaki te bozwa lolengelekaki kabuya l'homme puissant reportage likambo oyo
eza lisusu kitoko te kaka ndenge bozomona wana benda tika nzambe aloba celui qui tue par le paix périra par l'épée bongo te aha bozwa sikoyo bana ya malweka IDPS viva bandeko oyo papa Tshisekedi akufa na ye personnel atikela bango kaka idéologie oyo soki tout peuple Congo azwi yango tokoloba kaka libération ya République démocratique du Congo kasi pasi pe marapoto za divisé bozwa bino moko ndenge nini bazo sasa le président est ensemble mwana mboka Moïse Katumbi na sima ya passage na yo kende kobimisa ba mama na malweka pe kosala biloko kitoko kasi bandeko IDPS balobi awa faci beton mokwa ntombolo faci be bozwa bango moko na démonstration océan du Congo yaboye tozangi baloba mais Zambien, donc soutenir loi wana congolité. Honorable, les jours où tient ordre du jour dans le Parlement. Donc il y a pas de soutenir loi wana congolité. Donc il y a pas de soutenir Tingu Pululu. Ouais, tu es loin congolité. Donc moi étranger, moi il serait bien athée. Moi j'ai mundele. Avec qui on demande mundele, mais on me dit dans la mundele. Il y a un bon gars. Toi la personne là, moi il dit tout pour la place à athée c'est tout. D'abord on a congolais. Na bandila awande to bandiko kende moke na suka ya magazine Océan du Congo Info kasi tokoki ko kabora bongo te biso na bino kabuya l'homme puissant vidéo toujours. La vidéo du jour de point final na magazine Océan du Congo Info ya mokolo lelo soki bo sepela ki lo lengenga Océan de la presse congolaise la zalaki bongo liboso na bilo pola kopesa bino basango ekoleka na République démocratique du Congo topesa bongo matondo na équipe rédactionnaire ya magazine Océan du Congo Info o ezalaki bongo oforomula pona kopesa bino mosala ki Tok, wana tomoni bongo kabuya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne. Nassima ya bilili, pe mon mboka gloire ngoma misapi électrique, pe Pape Jay directeur recherche stratégique, pe sango mokonzi parrain ya be mission babiso. Matondo makomela bongo mamour d'Angola la mokitene Florence ya matondo mido, matondo makomela Juka Ama le number 1 océan de la presse congolaise na Flansa, pe papa Michael na Flansa, pe mama Célestine na Flansa, mama na Jolie na Suisse, pe mama Jawa assalamu alaikum na ba mizima na biso, na plus 32 ba mama missionnaire matondo makomela bino pe ekende mbangu na Autriche pa ya mona mère de Bruno. Merci encore une fois na maman na Jolina Suisse, maman Samuel mabolongo kaka ndenge boko sala ba mama ya moto mojali moto mozima mite matondo pe makomela bino bana ya njili na quartier 12. Bana ya Changu, bana ya Ngaba, bana ya Makala, bana ya partout dans le monde. Tika ete nzambe aleka bongo na ko batela bino. Nini lisusu na yebisa bilo bandeko. Mboka la biso ezali na problème makasi. Tika ete bino banso boko telekambo ya Congo pe bola la pongi ya bato na bolema te poso ki bolali tanta ekozala bongo malamu te. Bonganga la mongongo makasi bobo mesono. Océan du Congo ebale eboya mbindo na lobi boyoka.